Dieu parmi nous. Emmanuel Ozakati na Tu es biso. digne de recevoir notre adoration ce matin. Obongira kozwa kogumamela na biso Tu na es tonga digne lelo. d'être élevé ce matin par tes rachetés, Seigneur. Yo bongi na otombwa na bayo Ton sikola. nom est digne d'être proclamé au milieu de tes saints. Kombo na esengeli tatola makati na basantu na yo. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Yamba nkolo masanzo na biso na Et tonga lelo. agrée-nous dans ta présence, oh Pendima Dieu. biso na bozalisa mina o nzambe. Merci pour ta présence. Matondi po na bozalisa mina yo. Accepte de bénir ta parole, Ndima kopambwa liloba na yo. d'échanger les circonstances de la vie en faveur de quelqu'un ce matin. Ya kobongola mabaku ya makambo na bomoi ya moto Nous te moko. le demandons avec le Saint-Esprit. Tosengi yango longo na molimo Au nom santu. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Kombo na kolo Yesu Kristu kumisama. Nous bénissons le Seigneur pour cette pensée et ce message qu'il nous a donné déjà depuis quelques semaines, 2 semaines je pense. Topambole kolo na tia likanisi apesi na biso eleki baposo mibale. Les Daniel de Dieu. Ba Daniel ya Nzambe. Amen, amen. Amen. Et déjà le dimanche passé, Yenga euti koleka. le Seigneur nous enseignait dans Daniel 2. Kola yekolisi biso na Daniel mokapo na mibale. Nous avons lu du verset 9 au verset 21. Totangaki uta molongo na zomi na libwa kino tuku mibale na moko. Nous allons encore le lire ce matin. Tokotanga yango so na tonga lelo. Et à travers ce texte, Na nzela litangi oyo. nous avons vu que dans la vie de Daniel, Tomonaki ete na bomoi na Daniel. dans les pires moments de sa vie, Na batango ya pasi ya bomoi na ye. Daniel croyait que Dieu pouvait changer les temps en sa faveur. Daniel ande kondima ete Nzambe azala makoki ya kobongola tango na tina ya bolamu na ye. Amen, amen. Amen. Dans toute la vie de Daniel, Kati na bomoi ya quand Daniel. nous lisons et étudions tout son parcours, Tant totanga bomoi ne mobimba. nous voyons que dans le moment difficile, Tozomona ete na batango ne ya pasi. il croyait que Dieu pouvait changer les temps. Abande kondima ete Nzambe akobongola tango. Amen. Amen. Et de par sa relation avec Dieu Kolandisama na boyebani na ye na Nzambe. et sa confiance en Dieu, Lolinga nde kotia motema ne na Nzambe. Daniel croyait qu'il n'était pas un homme comme tous les autres. Daniel abande kondima azalaki moto te lokola bato banso. Non pas à cause de sa personne, Kasi te na tina bomoto na ye. mais à cause de sa relation avec Dieu. Kasi na tina ya boyebani na ye na Nzambe. En fait, c'est sa relation avec Dieu, Oyokani na ye na Nzambe. sa confiance en la parole de Dieu Kotia motema na ye atiaki na liloba na Nzambe. qui faisait toute la différence. Ebande kosala bokeseni nyonso. Amen, amen. Et Amen. nous avons vu la fois passée Pe tomonaki mbaleleki. comment le décret de la mort était déjà arrêté. Boni boni ekateli ya kufa po na ye Mais esezwamaki. Daniel croyait que Dieu pouvait encore changer la situation en sa faveur. Kasi Daniel andimaki ete Nzambe azalaki na makoki ya kobongola likambo na tina ya bolamu na ye. Raison pour laquelle il a eu à prier. Tala tina asambelaki. Et même quand on devait le jeter dans la fosse au lion, Atata malinga babwaka na libulu ya kosi. il n'a pas renoncé. Aboyaki makambo Il te. s'est accroché à sa foi. Akangamaki kaka na Il kondima na s'est ye. accroché à la parole de Dieu, Akangamaki kaka na liloba na Nzambe. croyant que Dieu pouvait faire quelque chose. Na kondimaka ete Nzambe akosala eloko moko. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la leçon ou les leçons que nous avons tirées de la vie de Daniel le dimanche passé. Eza malakisi to batoli otozui na mbomo ya Daniel mokola yenge uti On koleka. te connaisse comme celui qui est respectueux, attaché à la parole de Dieu. Bayeba yo lokola moto penza za kotosa liloba na Quelles Nzambe. que soient les circonstances, Atako makambo Quel que soit ekotalisama. le temps. Atako tango. quels que soient les événements de la vie, Atako makambo ekokoma na kati na bomoi. mais crois qu'il y a un Dieu au ciel Ndima ete eza na Nzambe moko na qui peut lola. tout changer en ta faveur. Akoki kobongola makambo nyonso po na yo. Amen, amen. Amen. Daniel chapitre 2, Daniel mokapo na mibale. verset 19 à 21. Molongo na zomi na libwa kino tuku mibale na moko. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen, amen, amen. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Yende abongolaka tango pe mabaku ya makambo. Comme nous le disions tout à l'heure, Lokwa tonde oloba yango le kala dimanche mingite passé, nous awa. avons vu Yenge leki tomonaki. que
un temps de la mort était fixé pour Daniel. Tango ya kufa ebongisamaki mpona Daniel. Mais Daniel croyait que ce temps de mort pouvait être changé encore en temps de vie pour lui. Kasi Daniel andimaki ete tango wana ya kufa ekoka kobongama na tango ya bomoi mpona ye. Et Daniel n'est pas mort. Kasi Daniel akufaki te. Amen, amen. Amen. Dieu a fait que Daniel ne meure pas. Nzambe asalaki ete Daniel akufa te. Ce matin, nous voulons faire un pas de plus. Na tongo loto toposa na soli boso. Non seulement que Dieu a changé les temps, Kaka te Nzambe abongolaki tango. mais Dieu a aussi changé les circonstances. Nzambe abongolaki pe mabaku ya makambo. Amen. Amen. Nous voulons comprendre Tolongi to sosola. c'est quoi les circonstances Mabaku ya makambo eza nini? et comment cela est arrivé. Pe boni boni yango ekomaki. Et pour bien comprendre cela, Kasi pona ko sosola yango malamo. rentrons d'abord dans Daniel chapitre 1er. Tozonga na Daniel mokapo na yambo. Daniel chapitre 1er. Daniel mokapo na yambo. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 7. Tokotanga uta molongo na yambo kino molongo na sambo. Daniel chapitre 1er. Daniel mokapo na yambo. Nous lisons du verset 1er au verset 7. Totangi uta molongo na yambo kino molongo na sambo. Je m'en vais lire. Natangi Daniel chapitre 1, nous sommes au verset 1. Daniel mokapo na yambo tozotanga uta molongo na yambo. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Lisons très bien et voyons très bien le verset 6. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi avons-nous lu ce texte? Nous ne voulons pas l'interpréter ou l'étudier à fond. Mais notre démarche est de comprendre un tout petit peu qui est ce Daniel. Tel que le texte le présente ici. Un jeune homme, on croit qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité. Ou alors s'il avait déjà atteint l'âge de la majorité, ce serait vraiment à peine. Mais on croit qu'il était encore adolescent. Il était d'une famille noble, une famille riche. Il était aussi intelligent. Il était beau. Il était du peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais il est arrivé qu'un roi païen vienne attaquer le peuple de Dieu. Et le texte dit, Dieu permit. C'est Dieu qui a permis que le roi puisse prendre quelques captifs. Ce roi païen, qu'il puisse vaincre le peuple de Dieu, qu'il puisse prendre quelques captifs et même emporter quelques ustensiles du temple. Amen, amen. Amen. Et le roi a demandé qu'on prenne quelques jeunes gens intelligents et beaux qui pouvaient travailler à sa cour. Et parmi les jeunes qui ont été emportés ou déportés, il y avait aussi
Daniel. ezalaki pe na Daniel. Amen, amen. Amen. Vous êtes là, peuple de Dieu. Ozana libota na Nzambe. Donc, en réalité, dans ces textes, Litangi oyo na bosolo, Daniel est esclave. Daniel aza lokola mowumbu. Il ne vit pas dans son pays. Azobika na mboka na ye. Il est dans un autre pays où il a été emporté ou amené pour servir à la cour du roi. Bamemaki na makasi na mboka mosusu na tina sala mosala kati na ndako na mokonzi. Amen, amen. Amen. Il est esclave. Mowumbu. Et nous pouvons tous comprendre Tokoki banso que kososola. comme esclave, Lokola mowumbu, il n'avait pas de droit, il n'avait pas d'autorité, n'est-ce pas? Il était comme une propriété, comme un bien. azalaki na bosomi te, azalaki na eloko koloba te, azalaki lokola eloko ya moto. Daniel ne pouvait rien changer Daniel akoki kobongola eloko moko te. en tant que tel, Lokola bongo. comme esclave. Lokola aza mowumbu. Amen, amen. Amen. Et là où il s'est retrouvé, Kasi esika oyo ya mikuti, les choses n'ont pas bien marché pour lui à un certain moment. tango moko makambo etambolaki malamu te mpo na ye. Mais lui étant esclave, que faire? Kasi ye mowumbu alingaki asala nini? Amen. Amen. Que faire? Akosala nini? Mais Daniel dit, Kasi Daniel alobi, prions le Seigneur. tosambela nkolo. Et Daniel a eu à prier avec ses compagnons, nous l'avons vu la fois Pe passée. Daniel asambelaki elongo na baninga na ye, tomonaki yango mokolo ya yengeleki. Mais voilà ce qui va se passer. Kasi botala nini ekoleka? Quand le roi a eu son songe, Tango mokonzi aloti ndoto na ye, alors que Daniel est déjà à Babylone, Daniel kuna aza na Babylone. le roi fait venir ses sages Mokonzi abengi bato nyonso ya bwanya na ye. pour que ces sages lui donnent le songe qu'il avait eu et son interprétation. Po bato na bwanya na babiyebisa ye ndoto alotaki pe balimbolele yango. Amen, amen. Amen. Et parmi les sages qui sont venus devant le roi, Kati na bato na bwanya oyo bayaki liboso na mokonzi, Daniel n'y était pas, Daniel azalaki kuna te. ni ses trois compagnons. Baningane pe misato bazalaki Et il y te. avait les autres sages Ezalaki na bato na bwanya na misato basusu. à qui le roi a demandé de lui dire c'était quoi le songe qu'il Bango a eu. nde mokonzi asengaki bayebisa ye ndoto oyo alotaki. Amen, amen. Amen. Et même qu'il lui en donne l'explication. Pe balimbolele yango. Écoutez ce que le roi va dire. Oyoka o mokonzi akoloba. Notez seulement la référence, vous lirez à la maison. Bokomaka litangi yango bokotanga na C'est ndako. dans Daniel chapitre 2, Eza na mokana Daniel mokapo na mibale. le verset 6. Molongo nango ya motoba. Daniel chapitre 2, verset 6. Daniel mokapo na mibale molongo na motoba. Le roi dit ceci Mokonzi alobi boye. à ses sages. Na bato wana ya bwanya. Mais si vous me dites les songes Soki boyebisi nga ndoto yango. et son explication, Pe ndimbola na yango. vous recevrez de moi des dons Bokozwa pa na ngai ba makabo. et des présents Pe bakado. et des grands honneurs. Pe balokumu ebele. C'est pourquoi dites-moi le songe Na bongo boyebisa nga ndoto. et son Pe explication. bolimbolela nga yango. Amen, amen. Amen. Pendant que le roi faisait cette promesse à ses sages, Tango mokonzi azolaka bato wana oyo alobi. on peut se dire Akoki koloba. que le roi ne pouvait pas s'attendre à ce que tout ce qu'il promettait Mokonzi akoki kozela te ete maso bande kolaka. puisse aller entre les mains d'un étranger ou d'un esclave. Ekende na maboko ya mopaya to ya mowumbu. Vous êtes là, peuple de Dieu. Oza na libota na Nzambe. Et même les gens qui entouraient le roi, Ata bato bazalaki zinga ya mokonzi. ils ne pouvaient pas un seul instant se dire que les qui étaient là ne pouvaient pas résoudre le problème du roi. Moto moko toko kokanisa ete bato nyonso wana ya bwanya bazalaki zinga mokonzi. Bakosangaki makoki ya kopesa ya nona mokonzi. Pour eux, les hommes du roi devaient lui donner le songe qu'il a eu et son explication. Pona bango bato na bwanya wana bazalaki na makoki ya koyebisa mokonzi ndoto aloti pe ya kolimbola yango. Mais Dieu est le maître de l'histoire. Kasi Nzambe aza kolo lisolo. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Moto moko loba na longo na ngai. Dieu est le maître de Nzambe l'histoire. azali kolo lisolo. Amen, amen. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose pour toi, Soki Nzambe alinga sala eloko moko pona même yo. si là où tu n'es pas là, Ata soki esika bazozo ekateli yo za wana même te. si là où on enregistre les noms, tu n'es pas là, Ata esika bazokoma bakombo ya bato yo za Dieu wana fera te. de sorte que toi tu sois dedans. Nzambe akosala ete yo za na kati. Amen, amen. Amen. Le problème n'est pas d'être là physiquement, Likambo ezana te yo za la wana nzoto. mais d'être avec le Dieu qui est partout au même moment. Kasi akozala na Nzambe oyo aza bisika nyonso na tango nyonso. Amen, amen. Amen. Et les sages de Daniel ont cherché, ont écouté la demande du roi, Bato na bwani ya mokonzi bayoki bosenga ya mokonzi. ont réfléchi et cherché à voir les songes. Bakanisi baluki koyeba ndoto yango. Ils n'ont pas pu. Bakoki te. Amen, amen. Amen. Ils ont dit c'est une chose difficile que le roi demande. Balobi eza likambo ya pasi mokonzi azoluka. Seuls les dieux peuvent faire cela. Kaka Nzambe nda oki kosala yango.
Mais voilà que Daniel va apprendre la chose. Kasi yo tala sika Daniel akoyoka sango Et Daniel yango. viendra vers le roi. Pe Daniel akoye epa na Nous mokonzi. connaissons comment ça s'est passé. Toyebi ndenge nyelekaki. Daniel va prier Daniel akosambela. et Dieu va lui révéler et le songe du roi Nzambe akotalisa ye ndoto ya mokonzi. et son explication. Pe ndimbola na yango. Amen, amen. Amen. Alors voilà ce que le roi va dire. Otala sika o mokonzi akoloba. Ça c'est déjà le premier pas. Oyo eza likambo ya yambo. C'est déjà le premier changement que nous voyons dans la vie de Daniel. Eza mbongwane ya yambo o tozomona na bomoi na Daniel. Nous sommes toujours dans Daniel 2. Tozaka na mokana na Daniel mokapo na mibale. Nous lisons du verset 46 au verset 49. Tozotanga uta molongo na tukumine ina motoba kino tukumine na libwa. Daniel chapitre 2, Daniel mokapo na mibale. verset 46 Molongo à 49. na tukumine na motoba kino tukumine na libwa. Je m'en vais lire. Na tangi. Ici, c'est quand plutôt Daniel a déjà donné le songe et son explication au roi. Awo eza sima ya Daniel apesa ndoto pe ndimbola na yango epa mokonzi. Verset 46. Molongo na tukumine na motoba. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Daniel donne au roi son songe. Daniel ayebisi mokonzi ndoto na ye. Ah, le roi se dit, c'est vrai. Ce que tu viens de dire est vrai. C'est exactement ce que j'avais vu. C'est vraiment les songes que j'avais eus. Je n'ai pas compris comment j'ai oublié ces songes. Mais quand tu parles là, je revois exactement les choses. Et Daniel lui donne l'explication. Le roi lui dit, si tu as pu découvrir les songes, alors l'explication que tu lui en donnes est vraiment vraie aussi. Et qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va tomber face contre terre devant Daniel. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Je ne sais pas si vous voyez un peu le contexte. Je ne sais pas si vous vous représentez un peu le film. Daniel, esclave, déporté pour venir servir dans la cour du roi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. À l'époque, le roi avait rang de divinité. Le roi était comme des divins, comme des dieux. Des dieux. Et on devait le vénérer. Mais voyez comment Dieu change les choses. C'est le roi qui va tomber devant Daniel pour se prosterner devant Daniel l'esclave. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, le roi ne voit plus en Daniel un esclave, mais plutôt un Dieu. Amen, amen. Amen. Ah, Dieu fera que quelque part qu'on te voie comme un Dieu. Qu'on dise de toi, lui on ne comprend pas, on ne le comprend pas. Elle on ne la comprend pas. Comme les Kinois disent, elle est mystique. Elle est mystique. Amen, amen. Amen. Le roi regarde Daniel. Non, non, celui-ci c'est un Dieu. Il n'est pas un homme comme les autres. Il se prosterne devant Daniel. Non seulement le roi se prosterne, mais le roi ordonne qu'on puisse lui offrir des sacrifices et des parfums. Mais les sacrifices, on les faisait à qui? Aux divinités, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Donc, David, on ne le voit plus. Daniel, plutôt, on ne le voit plus esclave. Mais
Daniel a le rang d'un Dieu. Daniel a commis lokola nzambe. Amen, amen, Amen. Le roi ne se voit plus, lui, Dieu. Mokonzi azomona lisusu ye te lokola nzambe. Il ne voit plus que c'est lui qu'on devait vénérer. Azomona lisusu te ke ye nde asengelaki azwa Mais le lokumu. roi tombe devant Daniel pour se prosterner devant lui, Kasi lui donner les mokonzi honneurs. akwei liboso na Daniel mpona kogumama liboso na ye mpe kopesa lokumu. Amen, amen. Amen. Je prie le Seigneur que cela arrive dans la vie de quelqu'un ici. Nazosenga na nkolo ete likambo ekomela moto moko. Que celui qui est établi au-dessus de toi Oyo aza likolo na yo te rende les honneurs apeso balokumu auxquels tu ne t'attendais pas. oyo bande kozela na yango te. Amen, amen. Amen. Que tu reçoives les honneurs du chef. Ozwa balokumu ya mokonzi. Que tu reçoives les honneurs de celui qui règne. Ozwa balokumu ya moto azokonza. Là où toi tu es. Esika yo ozali. Là où toi tu évolues. Esika yo ozosala. Amen, amen. Amen. Les changements. Mbongwana. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Nini yango elekaki? Et voilà ce que le roi va faire. Tala o mokonzi akosala. Le roi adresse la parole Mokonzi alobi à tout le peuple de son royaume. na libota nyonso ya mboka Il na dit ye. en vérité, Alobi na bosolo. il dit à Daniel, hein, Azoloba na Daniel. en vérité, votre Dieu Ya solo pena nzambe na bino. est le Dieu des dieux, Azali nzambe ya le banzambe. Seigneur des rois. Kolo ya bankumu. Il reconnaît la suprématie du Dieu de Daniel. Andimi penza kibonzambe ya nzambe ya Daniel. Amen, amen. Amen. Lui qui avait ses dieux, Ye azalaki na banzambe na ye. lui-même qui pouvait être considéré Dieu, Ye o bako komona ye pe lokola mais il nzambe. reconnaît que le Dieu de Daniel est Dieu au-dessus de tout cela qu'on pouvait nommer Dieu. Andimi ete nzambe ya Daniel azali kolo ya bato nyonso bako kobenga bango banzambe. Amen, amen. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Asuki wana te. Qu'est-ce qui va arriver? Nini yango kokoma? Daniel sera élevé. Daniel akotombwama. Amen, amen. Amen. On lui a donné de nombreux et riches présents. Bapesi ye bakado ebele pe ya motuya. Vous savez, on peut recevoir des présents, mais des présents. Bon, Obi présents. bako peso bakado kasi ozaka kado. Mais la Bible déclare Kasi Bible elobi que Daniel a reçu de nombreux présents, Daniel azwaki bakado mais aussi ebele des riches présents. pe bakado ya motuya koleka. Donc ce n'était pas des cadeaux, des présents pamba pamba. Ezalaki bakado moko aloka bakado nyonso te. Amen, amen. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Esuki wana te. Et Daniel sera élevé. Daniel akotombwama. On lui a confié le commandement de toute la province de Babylone. Bapesi ye bokambami ya etuka momimba ya Vous Babylone. voyez comment Dieu change les choses dans la vie de Daniel? Omoni boni nzambe azobongola makambo na momoi na Il Daniel. n'a pas seulement arrêté la mort, atelemisi kaka kufa te. il n'a pas seulement changé le décret de la mort en celui de la vie, Abongoli kaka te ekateli ya kufa mpona mais bomoi. il change même les conditions de la vie de Daniel. Abongoli pe atia lolenge ya bobiki ya Daniel. Il change la position de Daniel. Abongoli esika na Daniel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu change les conditions de ta vie ce matin. Nzambe abongola lolenge ya bobiki ya bomoi na Que Dieu change la position de quelqu'un ce Nzambe matin. abongola esika ya moto moko na tongo lelo. Amen, amen. Amen. Et vous savez quoi? Pe boyebi nini? Quand Dieu change les circonstances autour de toi, Tango nzambe azobongola mabaku ya makambo jinga na yo. il le fait d'abord pour que son nom soit reconnu et glorifié. Atosala yango nano mpona kombo na eyebana pe ezwa lokumu. Amen, amen. Amen. Dieu fait tout d'abord pour sa gloire. Nzambe asali nano mpona kembo na ye. Et si toi tu travailles pour la gloire de Dieu, Pe soki ozosala mpona kembo na Dieu nzambe. changera les événements autour de Nzambe toi. akobongola makambo jinga na yo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les choses peuvent être compliquées. Makambo oki kozala kokoso. Tu peux traverser un temps difficile, Oki kobika batango ya pasi. mais Dieu Kasi nzambe peut changer les conditions de vie autour de oki toi. kobongola lolenge ya makambo jinga na Dieu yo. peut changer la position Nzambe oki de la kobongola vie. esika na yo ozali. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes là, peuple de Dieu. Bozana libota na nzambe. Que Dieu change les circonstances de la vie de Nzambe abongola quelqu'un ce mabaku ya matin. makambo ya bomo ya moto moko. Amen. Amen. Et ce n'était pas fini. Esukaki wana kaka te. Vous savez, quand le contexte de la vie change, Oyebi tango makambo ya bomo ebongwanaka. quand la position de la vie change, Soki esika ozalaki na yango ebongwani. au fait, Dieu te met loin de tout ce qui avait causé ton combat passé. Nzambe akotia yo mosika ya mai oyo elukaki bitumba no elutoleka. En d'autres Na termes, lolenge mosusu. quand Dieu te donne la victoire dans un combat, Tango nzambe apesi yo elonga na bitumba moko. il s'arrange pour te mettre à l'écart pour que tu ne connaisses plus le même combat. Akosala ete ozala libanda ya bitumba na po obunda lisusu te. Tu peux connaître d'autres types de combats, Oki kobunda bitumba ya lolenge mosusu. mais
plus jamais le même combat. kasi bitumba obundaki kala okobunda yango Dieu susu te te. sort de ces contextes-là Nzambe abimisi yo esika wana pour que tu ne croises plus le même combat. na tino kutana so na bitumba moko wana te. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu fait de yango Daniel. nde oyo Nzambe asali epa na Daniel. Et quand tu passes dans une autre dimension de vie, je voudrais dire, Tango komi na epimelo mosusu ya bomoi et que tu restes attaché à Dieu, pe otikali ya kokangama na même s'il y Nzambe avait d'autres dimensions de combat, ata soki ozalaki na bipimelo mosusu ya le bitumba même Dieu qui t'a donné la victoire hier Nzambe moko na pesaki elonga te lobi donnera aussi la victoire aujourd'hui. akopesa su elonga lelo Il garantira aussi la victoire de demain. akopesa su elonga ya mokolo okolanda. Au fait, notre Dieu est un Dieu de changement. Nzambe na biso azali Nzambe ya bambongo wana. Dieu ne veut pas que nous puissions évoluer avec lui au même niveau. Nzambe alingi te tokumela na ye na epimelo Dieu moko. ne veut pas, même quand il t'a béni aujourd'hui, Nzambe alingi te ata pamboli yo que lelo tu restes au même niveau de bénédiction. otikala na epimelo moko ya lipamboli te. Dieu veut que tu puisses évoluer. Nzambe alingi ete yo mata Amen, amen. Amen. Il t'a béni aujourd'hui. apamboli yo lelo Demain, tu trouveras que cette bénédiction ne représente plus rien pour toi. lobi okomona ete lipamboli yango eza pende so eloko ya malonga Tu as te. été vainqueur ou victorieux dans un combat aujourd'hui. olongaki bitumba moko lelo Demain, vu ton rang, lobi kolandisama esika yo komi vu ta position, kolandisama na esika na yo tu découvriras d'autres dimensions et d'autres types de combats que tu n'avais jamais connus. okobika bipimelo mosusu mpe bitumba mosusu otikala koyeba Mais te. Dieu fera que tu en sois victorieux kasi et Nzambe vainqueur. akosala ete yo ozala ntango nyonso molongi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça la vie de Daniel. yango nde bomoi na Daniel. C'est ce que nous apprend la vie de Daniel. yango nde bomoi na Daniel ezoyekolisa biso. Quelqu'un pour qui Dieu pouvait toujours changer les circonstances de la vie. moto oyo Nzambe akokobongola makambo nyonso ya bomoi na Et ye. quand d'autres défis venaient, ntango bamo ndenge mosusu eye Daniel voyait en Dieu celui qui pouvait changer non seulement les temps, mais aussi les circonstances. Daniel amonaki epa na Nzambe oyo akoki kobongola kaka ntango te mpe mabaku ya makambo. Allons voir un peu dans Daniel 6 que nous avions évoqué le dimanche passé. toke nanu komona na Daniel mokapo na motobo totangaki mokolo ya yengeleki Ce qui est arrivé à Daniel. oyo ekomelaki Daniel. Amen, amen. Amen. Daniel est déjà élevé, n'est-ce pas? Daniel esi atombwami Il a les commandements azwi bokambami de la province de Babylone. ya etuka ya Babylone. Mais quelque chose que je dois souligner en kasi passant. eloko moko nasenga na beta sete. Voyez que Daniel est élevé, omoni Daniel atombwami mais il demande au roi azosenga na de mokonzi confier l'intendance à 3 compagnons. apesa pe misala ya malonga na baningane misato. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le changement qui vient de Dieu mbongo na ewuti epa na Nzambe travaille aussi pour le changement des autres. esalaka pe mpo na mbongo na ya basusu Celui qui a connu un changement venant de Dieu oyo abiki mbongo na ewuti na aura Nzambe le souci de voir aussi les autres connaître le changement. akoluka pe bamosusu babika mbongo wana wana. Celui qui a été béni par Dieu oyo apambolami na Nzambe se réjouit aussi de la bénédiction des autres. akosepela pe na lipamboli ya Il basusu travaille même pour que les autres soient aussi bénis. akosala pe mpo basusu bapambolama. Mais maintenant, toi, depuis que Dieu t'a élevé, sika oyo yo wuta Nzambe atombola toi-même, yo tu dis que Dieu t'a élevé. yo moko olobaka Nzambe atombola yo. Tu as vu combien de personnes être élevées aussi par toi et autour de omoni toi. otombola bato boni. Tu t'es soucié aussi de la bénédiction de combien? okanisa ndenge nini mpo na bato mosusu bapambolama. Je referme la parenthèse. nakangi litama wana pembeni. Amen, amen. Amen. Daniel évolue. Daniel apusani Il a le commandement du royaume, azwi bokambami etuka de toute la province Yeah. de Babylone. ya etuka mamba ya Babylone. Ah, cela a suscité des jalousies. yango etelemisi mpenza bato na Pourquoi zuwa. c'est toujours Daniel? mpona nini kaka ye Qu'est-ce qu'il veut montrer? alingi alakisa nini. Pourquoi quand le roi parle, c'est toujours lui? mpona nini ntango mokonzi alobaka eza kaka Pourquoi quand il ye. y a des choses difficiles, c'est toujours lui qui doit les résoudre? mpona nini soki makambo eza pasi ye kaka nde Pourquoi apesaka quand il y a elonga des bonnes yango. choses, c'est toujours à lui qu'on doit les confier? mpona nini soki makambo eza malamu bapesa yango kaka epai Il na faut qu'on en ye. finisse avec ces esengeli Daniel. tosukisa ye. Vous êtes là, peuple de Dieu. oza na libota na Nzambe. Amen, amen. Amen. La fois passée, baleleki disons dans Daniel 2, lelobaki na Daniel mokapola mibale. la mort a failli entrer dans la vie de Daniel kufa elingaki ekota na bomoi na Daniel puisque le roi avait eu un songe mpo mokonzi alotaki ndoto qu'il avait oublié abosanaki ndoto et wana dont il n'avait pas l'explication. azalaki na ndimbola na yango te. Mais ici, kasi awa la mort guette Daniel kufa eza kononga Daniel puisqu'il y a des gens qui sont jaloux de lui. mpo ete bato bazalaki na zuwa na ntina na ye. Puisqu'il y a des gens qui se sont ligués pour les combattre. ezalaki na bato basanganaki mpo na kobundisa Puisqu'il y ye. a des gens qui ne sont pas d'accord de sa bénédiction, qui ne sont pas d'accord avec sa bénédiction. eza na bato basepelaki te na lipamboli na ye. Amen, amen. Amen. Vous êtes là, peuple de Dieu. oza na libota na Nzambe. J'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer. nafungoli ntango moko pembeni na kokanga yango noki. Souvent, il n'y a que nous, enfants de Dieu, mingi
mingi ezalaka biso bana qui nzambe croyons que quand Dieu nous a bénis tokanisaka lokola nzambe apamboli biso et que Dieu nous a élevés, mpe nzambe atomboli biso tout le monde est d'accord avec nous. bato nyonso bazosepela na yango Et que tout le monde, tout se passera toujours bien pour nous. mpe nyonso ekoleka malamu Détrompez-vous. bozomikosa. Amen, amen. Amen. Il y aura toujours des jaloux quelque part. ekozala na bato ya zuwa esika moko C'est dans la Bible, hein? Ce n'est eza pas na moi qui le dis. biblia Et les gens vont formater un complot contre Daniel. mpe bato bakosala mitambo moko mpona daniel Et nous l'avons vu le dimanche passé. mpe tomonaki ya mokolo Ils se ayengeleki sont dit, si nous lui cherchons des choses ailleurs, balobi so tolukeli ye makambo esika nous n'allons mosusu pas l'avoir. tokozwa ye Lui, te c'est un homme correct. ye aza moto aza Il sembo fait tout asalaka nyonso droitement. na lolenge eza lima Piégeons-les seulement dans les choses de son Dieu. totiele motambo kaka na makambo ya nzambe Peut-être que là, na nous ye pourrons l'avoir. mpe kuna ntango mosusu tokolonga ye Ils ont piégé Daniel, batielaki daniel mais motambo Daniel est resté accroché à la parole de kasi Dieu. daniel atikalaki akokangama na liloba na Confiant en son nzambe Dieu. atiaki motema ne epai na nzambe Amen, amen. Amen. Confiant en son Dieu. atiaki motema ne epai na Et nzambe quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, ntango daniel abwakamaki na libulu ya le roi kosi pensait peut-être que Daniel serait tué cette nuit-là. mokonzi akanisaki ete daniel akokufa na butu Le wana matin, le roi vient vérifier si Daniel vivait encore. na ntongo mokonzi aye kotala soki daniel azala na bomoi Et il dit, Daniel, alobi serviteur du Dieu daniel vivant, mosali ya nzambe est-ce que ton Dieu que tu sers avec nzambe persévérance nosalelaka pene na koyika a-t-il pu te délivrer des akoki lions? kokangola wana kosi Daniel réagit. daniel azongisi Et le roi est content. mokonzi Il asepeli dit, faites sortir Daniel. akobimisa daniel Daniel vit. daniel aza na Oh, bomoi je croyais l'avoir Na bande perdu. kokanisa ngai Il nazali vit ye. encore. nzoka aza na bomoi Écoutez ce que le roi va dire. yoka mokonzi akoloba Alors qu'on a sorti Daniel, ntango babimisi daniel nous sommes dans Daniel chapitre 6. toza na daniel mokapo na motoba Nous lisons du verset 25 au verset 28. tozotanga molongo na tuku mbele na mitano kino tuku mibale na mwambe Daniel chapitre 6, daniel mokapo na motoba du verset 25 uta molongo na tuku mbele na au mitano verset 28. kino molongo na tuku mibale na mwambe Écoutez ce qui est écrit. yoka oyo ekomami Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Écoutez la phrase qui suit. Daniel prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen, amen. Il prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen, amen, amen. amen Dans Daniel 2, nous étions à l'époque de Nebuchadnezzar. na daniel nde tozalaki na ntango ya nebukadnetsar Vous comprenez que Daniel a passé beaucoup de temps à Babylone, okomona ete daniel alekisaki ntango molai na mais babilone toujours à la royauté, kasi kaka na bokonzi à la cour du roi. na pembeni ya mokonzi Amen, amen. amen Et il a connu un autre combat abikaki bituma mosusu qui a failli aussi causer sa mort. oyo ekokaki ata koboma ye Nous l'avons vu le dimanche passé. tomonaki yengeleki Quand Daniel a appris le complot, ntango daniel ayoki sango ya Qu'est-ce qu'il mitambo avait wana fait? nini il asalaki s'est retiré en prière. abendenaki pembeni Il mpona n'avait pas losambo changé son comportement. abongolaki lolenge Il n'avait ya pas ezaleli changé na son ye. attitude. abongolaki lolenge Il na ne ye s'est te. pas plaint, amilelaki mais il est allé en prière devant kasi Dieu. akendaki kosambela liboso na Puisqu'il croyait que Dieu pouvait changer les circonstances. abandaki ete nzambe akobongola mabaku ya makambo Amen, amen. amen Quand ça devient difficile, ntango ekomi pasi quand tu vois les mauvaises nouvelles tomber l'une après l'autre, ntango bandi koyoka basango ya mabe ezolandana retire-toi en prière. bendana kende na losambo Amen, amen. Amen. Cherche Dieu autrement. luka nzambe lolenge mosusu Dieu pourra changer les nzambe circonstances. akobongola mabaku ya makambo Tes plaintes ne changeront rien. kolelela na yo ekobongola eloko Tes te pleurs n'arrêteront rien. kolela na yo ekobongola eloko te Mais ta prière, kasi losambo na la yo déclaration de la parole de litatoli Dieu ya liloba na nzambe amènera Dieu à changer les choses en ta ekomema faveur. nzambe abongola makambo na ntina ya bolamu na yo Amen, amen. amen Daniel a prié. daniel asambeli Daniel est sorti de la fosse. du daniel lion. abimi na libulu ya Et kosi voilà ce que le roi va kasi dire. tala oyo mokonzi akoloba Daniel chapitre 6, nous sommes au verset 25. daniel mokapo na motoba totanga molongo na tuku mbele na mitano Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues
qui habitez sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le roi, pour le Dieu de Daniel. Amen, amen. Amen. Avant, on a vu Darius, plutôt Nebuchadnezzar. Yambo ezalaki Nebuchadnezzar. Lui-même s'est prosterné devant Daniel. Yemoko agumbamaki liboso na Daniel. Mais ici, Kasi awa, le roi n'appelle lui-même ne se prosterne pas devant Daniel. mokonzi yemoko agumbami liboso na Daniel Ce n'est pas seulement lui qui reconnaît la supériorité du Dieu de Daniel. ezalaka yemoko tenda yebi kibokonzi ya nzambe ya Mais Daniel. il invite tous les peuples de son royaume. Abengi libota mobimba ya libokonzi na On ye. dit toutes les nations et tous les hommes de toutes langues qui étaient sur toute la terre. Alobi bikolo nyonso pe bato nyonso balobaka balokota À ebele ya reconnaître que mokili. le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Ya kondima ete nzambe ya Daniel aza nzambe na bomoi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et il ordonne que tout le monde ait de la crainte et de la frayeur pour lui. apesi mitindo ete bato banso bazala na bobangi liboso na nzambe wana. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas seulement le roi qui s'est prosterné devant Daniel, ezalaka te mokonzi agumbamaki liboso na Daniel. mais ici, Kasi awa, le roi implique tout son peuple. kasi mokonzi abengi libota ne Vous mobimba. voyez que le contexte a encore changé. Omoni ete makambo ebongwani lisusu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand nous lisons, nous verrons Pe ntango tozotanga que tokomona Daniel était établi d'abord sur la province de Babylone. Daniel ye bapesaki bokonzi etuka ya Babylone. Mais après ces événements, Pe nsima ya makambo oyo il est élevé au-dessus de tout le royaume. atomomaki na bokonzi mobimba. Il était au-dessus de tous les sages. azalaki likolo ya bato na Mais bwanya il était nyonso. parmi les 3 personnes qui géraient le royaume. Pe azalaki kati na bato misato bande kokamba Et la Bible mboka dit, mobimba. Pe bielobi le roi pensait à l'établir au-dessus de tout. pe mokonzi ande kokanisa ete avandise likolo na banso. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Nini yango yikoloba? Dieu l'a enlevé même au milieu de cela qu'il observait pour lui tendre de pièges. nzambe alongoli ye na kati ya baye oyo bande kononga ye mpo na kotiela mitambo. Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli yango Non, je vais le dire différemment. nakoloba yango lolenge mosusu. Tu vois à ton bureau là, omoni na biro na yo tu wana, vois à ton travail omoni na là, mosala no wana, dans ces couloirs là, na couloir oyo wana. quand tu prends le couloir, Ntango yo ozoleka tu na passes la couloir, première porte, oleki ekuki ya la liboso, deuxième, ya mibale, la ya troisième, misato, à droite là. na ngambo wana Dans ya ce mobali, bureau là, on ne t'aime na pas. biro wana balingako te. Même quand vous vous rencontrez, ata soki bokutani il parle toujours en mal de baloba toi. kaka mabe na yo. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Kasi nini yango nzambe azosala? Dieu t'élève. atomboli yo, Il te sort de ces couloirs là. abimisi yo na couloir wana, Il t'amène au-dessus de amemi yo likolo na bango, 4 niveaux au-dessus. me baetage mine likolo na Même bango. quand tu viens au boulot, ata ntango ozwi na tu mosala, prends l'ascenseur, ozwi ascenseur, tu es au 8e niveau. okomi bango na 8e Il n'y a niveau. même pas de possibilité de se croiser avec ces Bokokuta na gens-là. kutu te na bato wana. Amen, amen. Amen. C'est ce que ton Dieu est capable de yango te faire. oyo nzambe na yo aza na De makoki ya changer les kosala. choses autour de ya toi kobongola makambo zingazinga et na yo, d'éloigner toute possibilité de te retrouver dans le combat d'hier. mpe ya kolongola makoki nyonso ya komikuta na bitumba ya lobi eleki. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? moto moko asosoli yango, Notre Dieu est celui qui change les circonstances. nzambe na biso aza nzambe abongolaka mabaku ya Il makambo, change le temps. abongolaka ntango, Il change les circonstances. abongolaka mabaku ya makambo. Dimanche passé, yengeleki le Seigneur nous enseignait kolo ayekolisaki que même biso pour la vie de notre Seigneur Jésus, ata mpo na bamo ya nkolo na biso yesu, le diable pensait en finir avec lui. diabolo akanisaki ete asilisi na Mais ye, il ne savait pas ayebaki te qu'en passant par la mort, ete na koleka na nzela na il kufa entrait dans une grande gloire. ande kokota na nkembo ya monene. Ceux qui ont fait arrêter Jésus et tuer, oyo basalaki ete bakanga yesu ils baboma pensaient ye, arrêter son message. bakanisaki ete bakosukisa Mais sango ils ne na savaient ye. pas bayebaki te qu'en le faisant, ete na son kosala message bongo, allait atteindre l'extrémité sango na de ye la terre. kokende kino basuka ya mokili. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? nini yango nzambe asali? Notez la référence, nous connaissons. bokoma litangi yango mpo toyebi Nous allons yango. lire à la maison. tokotanga yango na Je sais qu'il y ndako. a des gens ici qui répètent, qui récitent ces textes nayebi ete eza par na cœur. bato oyo bakoki kobanda koloba yango na kotanga kutu biblia te. Philippiens chapitre 2, mokana na Filipi ya mokapo na mibale 5 à 11. molongo na mitano kino molongo na zomi na Philippiens moko. chapitre 2, mokana na Filipi ya mokapo na mibale versets 5 à 11. molongo nango ya mitano kino Qu'est-ce molongo que na Dieu zomi a na fait de moko. Jésus? nini yango nzambe asali mpo na Il l'a Yesu. élevé souverainement atomboli ye na bokonzi au-dessus de tout. likolo na banso. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. apesi ye kombo eza likolo ya bakombo Tel que nyonso. quand seulement son nom est cité, na lolenge ntango kombo na ye etangami, tout genou, mabolongo nyonso que ce soit dans le ciel, ezala likolo, que ce soit sur la terre, ezala ana mokili, que ce soit sous la ezala terre, se ya mabele, tout genou fléchit. mabolongo nyonso ezogumbama. Non seulement que les genoux Kaka fléchissent, te mabolongo ezofukama, mais toute langue na parle, minoko nyonso toute ezoloba, langue confesse minoko nyonso que ezotatola,
est Seigneur. ete Yesu Kristo na nkolo. Même ceux-là qui l'ont tué. Ata bayo babomaki ye. Même ceux-là qui n'avaient pas crié en Ata lui. bayo bandimelaki ye. Toute langue minoko nyonso confesse qu'il est Seigneur. ezotatola za nkolo. Tout genou mabolongo fléchit nyonso devant son nom. ezokuma maliboso na kombo na Voyez ce ye. que Dieu est capable de faire. omoni nzambe aza makoki ya kosala. Demain, quand on citera ton nom, lobi to bakotanga kombo na même yo. tes ennemis vont trembler. ata banguna na bakolenga. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même là où ils seront dans le secret, ata esika bakozala na kuku. quand ils veulent parler de toi, ntango bango baloba na ntina na yo. toi tu peux parler de Keba. laisse. soki Faut bayoki pas yo. parler de lui. Keba. Hey. Keba. Toi tu ne le connais pas. oyebi ye te. Amen. Amen. Dieu est capable de changer les nzambe aza na circonstances. makoki ya kobongola makambo. Amen, amen. Amen. Terminons en disant ceci. tosukisa na koloba boye. Comment est-ce que cela est arrivé? boni ekomaki. Vous voyez quand nous lisons dans Daniel 2, ozomona to totangi na mokana Daniel mokapo na mibale. 19, molongo na zomi na la libwa. Bible dit, biblia elobi alors na bongo le secret sekele fut révélé etalisami à Daniel. na Daniel. Alors, na bongo alors, na bongo alors. na bongo. Je me suis demandé pourquoi alors. na mituni mpona nyi balobi na bongo. Vous êtes là, église? boza na iglesia. C'est le français, non? Quelqu'un fait entendre ça? moto moko nga yoka yango. Alors, quelle est sa nature? alors elingi koloba nini. C'est un adverbe, n'est-ce pas? eza adverbe Qui introduit, qui marque la conséquence, oyo ezolobela likambo ekokoma les résultats. mbano. Quand on dit alors, ntango balobi na bongo c'est qu'il y a quelque chose qui a précédé, elingi koloba eza na eloko moko eyaki qui a yango fait que ce qui vient soit la conséquence de ce qui précède. ezosala ete oyo ezoya ewuta na oyo ebandaki. Si le secret a été révélé à Daniel, soki sekele etalisamaki na si Daniel. les choses ont changé pour soki Daniel, makambo ebongwanaki mpo na si Daniel. Daniel a reconnu que son Dieu est celui qui change les circonstances, soki Daniel andimaki ete nzambe naza oyo abongolaka mabaku ya c'était quoi le makambo. secret? ezalaki sekele te. Daniel a prié. Daniel asambelaki. Il n'a pas prié seul, asambelaki ye moko mais il a te. associé, il a impliqué ses amis, abengaki baninga na ye. puisqu'il croyait que Dieu pouvait changer les choses. abande kondima ete nzambe akoki kobongola makambo. Amen, amen. Amen. Ce matin, na ntongo lelo prie. sambela. Ce matin, na ntongo lelo prie pour ta sambela situation. mpona likambo na yo. Prie pour les circonstances de ta sambela vie. mpona makambo ya Crois que Dieu est capable de changer les choses. aza na makoki ya kobongola makambo. Tu as longtemps raconté ton problème aux gens. obeta masolo ya makambo no na Tu t'es longtemps plaint pour ta situation. omilela mpona likambo na yo. Écoute, yoka. il y a un Dieu au ciel eza na nzambe moko na qui lola peut tout changer oyo autour akoki de toi. kobongola nyonso zingazinga na Amen, yo. amen. Amen. Il y a un Dieu au eza ciel na nzambe moko na lola qui peut tout oyo changer akoki pour kobongola toi. makambo nyonso mpo na yo. Le temps me manquerait de donner les quelques témoignages que j'ai reçus au courant de la semaine. ntango ekozanga ngai mpona kopesa matatoli nazwaki na poso. Mais pendant quelques minutes, kasi na minute moke nous allons encore comme Daniel. tokosala lokola Daniel. Amen, amen. Amen. Nous allons faire comme Daniel. tokosala lokola Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel asalaki nini? Il a béni les dieux des cieux. apambolaki nzambe ya Il a likolo. déclaré que lui seul peut changer les temps atakanaki et les ete ye circonstances. kaka nde akoki kobongola mabaku ya makambo. Nous allons encore bénir ce Dieu-là tokopambola su nzambe pour wana. ce qu'il est en train de mpona faire. oyo azosala. Moi, je crois ngai na ndimi que les temps ont changé pour ete quelqu'un. ntango ebongwani mpona moto Mais que ce moko. matin, ete na ntongo les lelo sont en train de bamabaku changer. ya makambo nde kobongwana. Quelqu'un vivra cela. moto moko akobika yango. Quelqu'un verra moto cela. moko akomona yango. Nous allons célébrer le Seigneur tokosanzola nkolo pour le changement des circonstances, mpona mbongwani ya mabaku ya pour ce qu'il est en train de mpona oyo faire. azosala. Avant la fin de cette année, yambo na suka ya mbula oyo quelqu'un sera élevé. moto moko akotombwama. Amen, amen. amen. Que quelqu'un écoute cette moto parole. moko ayoka liloba oyo. Amen, amen. Amen. Que quelqu'un écoute ce que je suis moto en train moko de dire. ayoka oyo nazoloba. Vous savez que la période que nous connaissons, nous traversons, oyebi eleko oyo tozobika c'est la période électorale, n'est-ce pas? eza eleko ya mapunami. Généralement, mingi toutes les attentions sont tournées vers les élections, n'est-ce pas? bato nyonso bakanisaka kaka makambo ya bopunami. Mais toi, kasi yo c'est dans ce contexte que tu seras élevé. eza nde na lolenge ya makambo wana kotombwama. Amen, amen. Amen. C'est dans ce contexte que tu eza na seras lolenge ya élevé. makambo wana kotombwama. Et tu seras étonné. mpe okokamwa. Et les gens autour de toi mpe bato s'étonneront. zingazinga na Ah bakokamwa. bon? bongo En ce moment, na ntango oyo c'est ça la décision qui a été yango nde prise. kateli oyo ezwamaki. Oui, puisque Dieu peut le faire. ya solo nzambe akoki kosala yango. Amen, amen. Amen. Avec la chorale, nous allons célébrer Dieu pour ces changements. na bayembi tokosanzola nzambe mpo na mbongo Et puis toi-même, tu vas déclarer une parole de changement. moko ya mbongo wana. Tu vas dire comme Daniel, okoloba lokola tu es Daniel. le Dieu qui change les temps et les ozali circonstances. nzambe obongolaka ntango mpe Ce matin, je crois que telle chose na ntango change. lelo nandimi ete eloko Ma boye kobongwana. position change. esika na ngai na Les conditions de ma vie changent. lolenge ya bomoi na ngai kobongwana. Les événements autour de moi makambo oyo changent. eza zingazinga na ngai ezobongwana. Car notre Dieu, c'est lui qui change po les ete choses. nzambe na biso aza nzambe abongolaka makambo. C'est aussi ça être le Daniel de Dieu. yango wana mpe kozala badaniel ya Tu es Daniel de Dieu. ozali daniel ya nzambe. Tu es Daniela de Dieu. ozali daniel ya mwasi ya Crois Nzambe. que Dieu change les choses en ta Ndima ete faveur. nzambe azobongola makambo Crois mpona que les bolamu na événements yo. autour de toi changent. bongola ndima ete makambo zingazinga nde ezobongwana. Come on, la chorale. Prends la décision que tu peux prendre.
Tu es en train de célébrer les changements de ta position, les changements de ta situation, les changements de ta position. Alléluia. Tout est bon dans ma vie et ta grâce infinie, j'ai dit reçois ma louange. Tout est bon dans ma vie et ta grâce infinie, je chante reçois ma louange. Je le confesse, tout est bon dans ma vie et ta grâce infinie, j'ai dit reçois ma louange. Toi qui connais ma vie, tu fais toutes choses pour ton temps. Reçois ma louange. Toi qui connais mes pas, tu fais toutes choses à ton temps. Reçois ma louange. Qu'est-ce pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait, oh, qu'est-ce pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles. Et qu'est-ce pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu as fait tant de merveilles. Et que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait, oh, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois, oh, reçois Seigneur, reçois ma louange. Ce matin Jésus,
Pendant 1 minute, Na minute moko. dis à Dieu, Loba na Nzambe. je crois que tu peux changer les circonstances de ma vie ce matin. Et Et s'il y a une situation particulière de ta vie, s'il y a une situation qui t'a longtemps dérangé, amène cette situation devant Dieu. Dis-lui de changer cette situation. Faisons cette prière. Pendant 1 minute seulement, que chacun parle à Dieu avec détermination, avec fermeté, et crois que ton Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Dieu peut changer ta position. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer les conditions de ta vie. Dieu peut changer l'événement des événements de ta vie. Dieu peut changer ta position. Crois-le. Crois-le. Et dis-le lui ce matin. Avec tes propres mots, avec ta propre voix, parle-lui pendant quelques instants avant que je ne puisse prier. Oh, il y a une grande grâce qui repose déjà sur certains parmi nous. Il y en a parmi nous dont le cœur ont été tellement ouverts devant le Seigneur et qui s'attendent à Dieu ce matin et sur qui une grâce repose. Écoute cette parole. J'attendais mon esprit une voix qui disait à quelqu'un, Dieu va le faire puisqu'il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. J'entendais cette voix. C'est comme quelqu'un qui doutait ou qui se demandait comment. Alors une voix lui disait, Dieu va le faire puisqu'il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Je prie que cette parole soit la tienne. Pour ta situation, Dieu peut le faire. Dieu peut changer la situation car il peut tout et rien ne lui est impossible. Laisse-moi prier pendant quelques secondes. Père éternel, je te prie au nom de Jésus. Je te prie avec le Saint-Esprit sur ta parole. Je viens avec ton peuple devant toi. C'est ton peuple qui a écouté ta parole. Et toi, tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Maintenant, Père, je te prie d'accomplir cette parole dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, accepte de changer les circonstances de la vie de quelqu'un. Accepte de changer la position de quelqu'un dès ce matin. Accepte de changer les conditions de la vie de quelqu'un ce matin. Accepte de changer les choses. Je te le demande, Père, avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais-le par ton esprit, afin que ton Seigneur soit glorifié. Nous jurons de te rendre toute la gloire. Oui, toute la gloire à toi pour ce que tu fais pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Reçois cela, peuple de Dieu. Il y a une grande victoire, un grand changement pour toi. Entre dans ces changements. Entre dans ces changements de position. Au nom de Jésus. C'est un changement que Dieu fait pour toi. C'est une situation que Dieu change pour toi. Sur chacun d'entre nous repose une grâce particulière.
Il y a même quelqu'un ici ezata na moto moko awa qui recevra un appel ce soir. oyo akozwa mbela moko ya lokole mondele na poko ya lelo. Le dimanche passé, Yengeleki il y a un papa qui n'était pas ici. eza na papa moko azalaki awa C'est te. sa femme qui était là, Eza mwasi nde azalaki qui a awa prié. asambelaki Mais le papa a vécu le miracle là où il kasi était. papa azwikaki bikamwa esika ya azalaki. Reçois cette grâce ce matin. Yamba ngolu yango na ntongo ya lelo Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Dieu peut tout changer dans ta vie ce matin. Nzambe akoki kobongola nyonso na bongo Est-ce na que tu peux ntongo ya donner à lelo. ce Dieu-là une bonne offrande Okoki d'acclamation? kopesa na Nzambe wana Parce qu'il est libonza le moko Dieu ya qui monene peut ya tout maboko na changer yo. dans ta vie ce Aza Nzambe matin. akoki kobongola nyonso na bongo na ntongo ya lelo. Alléluia. Amen. C'est l'heure des offrandes. Komi tango ya mabonza. Je disais, c'est l'heure des offrandes. Kolobeza tango ya mabonza. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 9. Na lombango toza na mokanda mibali ya bakorinto mokapo. Je vais lire le verset 7 et le na verset 8. kotanga molongo na sambo pe molongo na mwambe. 2 Corinthiens chapitre 9, Mokanda bakorinto ya mibali mokapo na libwa. verset 7 et verset 8. Molongo nango ya sambo pe molongo na mwambe. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur ce matin, Moko na moko apesa kolandisama na oyo azwi na motema ne na tongo sans lelo. tristesse Kopesa na mawate ni contrainte. pe bato tindiko na makasi te. Pourquoi? Pona nini? Parce que Dieu aime Po ete Nzambe alingaka. celui qui donne avec joie. Moto apesaka na Et esengo. ce matin, nous voulons donner avec Na joie. tongo lelo topesa na esengo. On ne va pas te contraindre pour que tu donnes au Seigneur, Bako tindiko te po pesa epa na nkolo. mais selon que tu l'as résolu dans ton cœur, Kasi lolenge yo ozwi ekateli na motema na selon yo. que toi-même tu t'es dit dans ton cœur, Lolenge yo moko milobe na motema na je yo. suis en train d'aller dans la présence de Dieu, Nazoke na bozalisami na Nzambe. je vais lui apporter mon Na offrande. ngina memele libonza na ngai. Je ne sais pas ce matin, Na ebite na tongo lelo. qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur Nini yango ozwi ekate na motema na pour yo. donner au Seigneur. Pona kopesa epa na nkolo. Et tu dois le faire avec beaucoup Pe de joie. osengeli osala yango na esengo Et ebele. regardez la conséquence. Pe tala mbano na yango. Verset 8. Molongo na mwambe. Et Dieu Pe Nzambe peut vous combler de toutes sortes de grâces. atuki kotondisa wana na lolenge nyonso ya bangolu. Il y a certaines personnes, Eza na bato mosusu. ils peuvent être en train de travailler, Aoki ozala azosala. mais par rapport à leur salaire, Kasi kolandisama lifuta na ils ye. ne savent pas nouer tout le deux bouts du mois. Lifuta na ezokoka te kosilisa sanza mobimba. Mais nous qui nous connaissons le Seigneur, Kasi biso beto yebi quand nous nkolo. lui apportons nos offrandes dans sa présence, Tozomema mabonza na biso na bozalisami na Dieu est ye. capable de multiplier Nzambe aza na makoki ya koyikikisa. afin que nous soyons Po ete biso dans tozala. l'abondance Kati na bofuluki. et arriver à nouer tout le deux bouts de Pe mois. kosilisaka sanza na lifuta na biso. Et ce matin, Na tongo lelo. bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. je nous exhorte Na lendisi biso. à donner Ya kopesa. selon que nous avons résolu dans notre cœur Kolandisama na nde ozwe kate na motema avec na beaucoup yo. plus de joie Kasi na esengo mingi. pour que le Seigneur Po ete nkolo. puisse pourvoir à tous nos besoins. Akokisa na bosenga na biso nyonso. Amen, amen. Amen. Alors, tous ceux qui ont apporté leur dîme, Baso bamemaki moko na zomi na nous allons nous bango. tenir debout Kotelema likolo. afin que nous puissions prier le Seigneur, Po tosambela nkolo. lui Ye. qui est capable Aza na de makoki. menacer tous nos Ya dévoreurs. kosukuma mobebisi. Il fera ce qu'il puisse encore pourvoir à tous nos besoins. Akosala ete akokisa na bosenga na biso nyonso. Et nous allons également prier pour nos offrandes, Pe tokosambela pe mpona afin que mabonzo le na Dieu biso. Po ete Nzambe. qui a permis que nous puissions donner avec joie, Oyo azeli ete topesa puisse na bénir esengo. aussi Apambola pe. nos mains, Maboko na afin que biso. nous ne manquions de rien Po dans sa tosanga présence. eloko te na bozalisami na ye. Père éternel, Dieu de Yawe gloire, tata Nzambe na kembo. au nom de Na Jésus-Christ kombo na Yesu Kristo. et avec le Pe Saint-Esprit, elongo na molimo nous santo. voulons te recommander ces instants à ta grâce. Tolingi kobonzela yo tango na ngolo na yo. Bénis toute personne qui a apporté sa dîme
dans sa présence. Accepte, ô Dieu, de menacer les dévoreurs et ouvre les écluses de cieux pour chacun de nous. Pour nous qui avions résolu ce matin, Seigneur, d'apporter l'offrande avec joie, nous voudrions, Seigneur, que nous puissions expérimenter la conséquence de donner avec joie dans ta présence, celle de rester dans l'abondance, afin que tu pourvoies aux besoins de tout un chacun. Nous te le demandons, Père. Adresse ces dîmes, adresse ces offrandes, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. La chorale va nous donner un fond musical et nous allons donner avec joie.